Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Mao Giville, les lois comme une actualité. Naminoka bato, Mao Giville. Les lots, na décembre 2023, Mao. A komi pe na actualité ko, to lobela pe kombo na e. Triste nouvelle. Makamne komeli Mao. Pomoni titre nanga. Mais avant na koma na pe sa message. Na yebisa bino lo ni komeli Mao. Mao lelo to beta liso na e lelo. Mais Mao année passée, na ba moment où to beta lisolo na eta, c'était une actrice vraiment inconnue, malgré qu'il a joué kala, a salaka ba succès. Mais Mao Giville a kota ka penza ndako. Nalandaki kutu ya Gabi l'émission ya Leketu. Nenga bandaya kututa bordira makamba bilamba entre yena et Pelao qui non Mao utaki Afrique du Sud et tout. On connaît biso stebi ki Mao aviva à un moment donné en Afrique du Sud. Na mwana na ye. Ndeta on a kotanga ba commentaire na komona message on a elibino. Message pe on a elibino na mona ki on peut lisusu na chaîne ya ECD Panama. Message on a libino ya triste nouvelle. Et ça linga pasi parce que moto soka omona na te. Soki abimite a omona na te. Bato balobela epete. Kimi ezalaka. Bato bien ki na ba film te. Asa lokwa aza disparu. Biso to bosana ka Mao awa. Asa ki sous cœur actualité ta. Na yebaka alekaka peut-être na émission tango nani wa kufaki actrice na biso asuka wa uti ko kufa o na bosani kombo ne pata bosana batu facilement Suzy Bantu yawa ba ko kufa pona mutu te poso ko bio kufa pona mutu ba ko yeba o lisusu te alors Mao Giville mutu azongisi Mao Giville na actualité na minokwa batu mutu asali ke batu ebele bayeba isusu Mao Giville batia isusu ka na batala ya Mao eza sila nda asali ke batu bayeba ye lisusu donc batu ba se souvenir ne quoi azongi na minokwa batu nazaki actrice mobwe to banda penda kobosa na ye azaki pata l'équipe na émission eza penda émission mo eza penda pe na impact te actuellement nde komi so aleki na émission tellement comme on leka na bokeseni ezali en tout cas à partir à film moi je vois qui est pas si là nde sali ke Mao penza azongi penda susu na actualité susu donc na ezolobama quoi ezolobama izolo kombo na ye na minoko batu ezongi kombo na ye ezongi actualité eke ezongi na minoko batu ya mais esalaki ba mbule ebele abanda oyoka na esuste non seulement autaki Afrique du Sud oui azongaki mais ntango mpe azongaki kimi ezalaki ntango ka asila tie kaka na filme na ye Mao azongi susu elengi Mao akomi susu elengi na minoko batu na ba film batu mususu donc côté on a penda si là vraiment bravo félicitations pour nango alors na film Mao salaki et pas ya sila batu apoto ebele ba monaki ye entre autres batu en tout cas batu ba mona kala ba sepela ko mona ba fan na o ba lingaka ba sepela ko mona nda partir wana Mao on va porter fongwa maki na ndenge pe bino ko boyebi si jango bien ke ngai makambo yoti ko komela ina mamepela
Jonas suka nalandaki émission na ezalaki aye kosanika droit de réponse pour la makambo eza entre ye na mamepela. Mais c'est pas vraiment ça le sujet. Yango penza te sujet na biso to yo lobela ana pourquoi. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo parce que toujours partager, en tout cas, message au nalobaki yango na koyeba na ya Mao Giville akomaya koleka ba émission bakomaya kobenga ye na ba filme milo ni ya pasi ekomeli Mao aza na malade ya PC namoni yango na chaîne ya ECD Panama et puis namoni yango pe na ba commentaire na TikTok tango ya Gabi abandi ko bwaka kotuta ba bordure ndi bato bazokomana ba commentaire ya Gabi boma moto muninga za maladi boma moto. Bon, tobotami na Congo nga kuna botami na mboka village Guadolite. Tobotami na Congo, tokoli na Congo. On connaît tous le système que ezalaka na ba maladi mususu ezalaka kaka ya obwakela. Na kala kutu mama bisa bande kolobela biso que sozo tambola omoni mai mutauti na kantine na lopango na ye ya ndako abwaki yango na balabala koniata mai wana te sote yango nayebi te soki habitude wana esila lelo mais na kala on faisait beaucoup plus attention à moins que oyeba te mais soki po moni pe trajectoire ya mai wana ndenge elekeli anandimi te ke oniata mai wana. Pourquoi? Eza na ba malade ebele batretaka yango na ndenge ya médecine traditionnelle misusu mpe batreta yango mpe na médecine moderne te. Eza na ba malade mosusu ti lelo etikalaka na traitement ya traditionnel ya parmi ba maladi wana toza na mbasu, toza na PC, toza na makwanza, toza na malade mo bakataka na banzoloko boye. Rat, je crois batraita yango mpe na bokoko bakataka banzoloko. Eza na malade ebele, même bronchite. Malade ebele ok, ba rhumatisme batraita yango na ndenge ya bokoko esilaka misu mpe esilaka ekendaka mpe azime mpe bakoma mpe kotraita yango mpe na bokoko na kala mpe tebiki banda kotraita yango kaka na bokoko. Malade ebele surtout ya bapo bazalaka kaka basokoli mutu basokoli bien ntango bazosokola wana bazoloba bazotia munga bazotia baai bazoloba bazotia matungulu bazoloba mpenza bozwi bosangisi yango na mwa mbongo bobwaki malade wana ekende. Pourquoi est-ce que les gens font ça? On ne sait pas. Ce sont des us et coutumes. Oh, biso to ya okuta. Et to yebi ke eza pe na basorte ya maladie mususu. Ezaka mutu fwa bwakela o yango. O mbasu, o PC, surtout PC. Surtout malade ya PC. To tika nango konseso kaka ezaka ya obwakela. Alors, nayebi te, nayebi vivre vraiment ya Mao te. Nayebi vi ya Mao te, mais nayebi ba série moko abelaka. Abelaka PCT. Abelaka ba malade na ye ya ba tension ba nini. Nayebaka ba série Suzy akufaki. Nde tango bayambaki abi nabelaki mwa tension pe tungisaki makasi ba série wana. Ou ba série Suzy bantu akufaki. Mais ya PC penza kaka lelo nde nalandaki ese je crois na tongo émission peu je pense à elongoli on po auto sur la chaîne na natan natangi na ba commentaire te Mao aza na PC nayebi te soki bazwe l'information wana wapi mais soki information wana eza solo ke Mao aza na PC bon na oloba te ke maladi wana euti pa ba comédien parce que bato ba confondaka toujours que en dehors à cause de la comédien
bacomédien wana bazalaka mpe na bafamille na bango na bavie na bango mpe bamenaka en dehors ya scène, baza na bavie na bango privé respective, baconnaissance na bango qui n'ont rien à voir avec les connaissances ya bato ya théâtre. nakoloba te ke pesi wana euti na bacomédien, nakoloba bongo te, me nakoloba kaka ke Mao ntango azalaki na lo débat toyokaki Mao na problème te, bato ya poto mpe mutu moko mpe akanisi ye Mao te mpo atindela eloko parceke abandaki komonana te. Ntango akomi komonana notoriété wana na ndenge bakomi kopesa ye barole, akomi kojoue na ye, azongi na scène, bato mpe bapesaka bato bamikro mpe bazangaka te, bakomi koya kopesa ye bamikro. Na monde ya théâtre oyo eza eloko wana ata olobi nango yango na ndenge ya mabe te, eloko eza biso richesse en tant que bacongolais, eza incompréhension. Biso bacongolais toza na molimo ya mokompre na moko na yebi te, toza na incompréhension moko oyo kaka incompréhension à niveau élevé. Mutu akoleka boye alobi eloko peut-être na contexte moko oyo bino bozwi te, mikomi bacontexte ebelebele. Ti lelo Mao na Mame Pela baya obendana mpo na bilamba eutaki poto, si mutu wana atindela ye bango oyo autaki so olanda explication ya mama wana eza kaka ke mpo Barcelone akendaki apesaki bato nyonso biloko amonaki bapesaki Mao te na Mame Pela te. Moninga akomi kozonga na ye, azongi na mwa circulation, azongi na mwa actualité, azongi mwa bémission, azongi mwa barole, en tout cas azongi vraiment, elle est ce qu'elle est devenue après malade ya PC. Après PC kozala nini, nalobi te ke euti mpe bacomédien, nalobi bongo te, me malade yango mpe bapesi tomonaki mpe nani oyo chroniqueuse oyo nani azala mingi na aza Gucci, azala mingi na lekitu Gucci, nangaki mpe makasi ye pa bela PC. Nga na yebi malade ya PC ezala na plusieurs manières oyo se développaka. Soki oyebi te ki malade wana eza malade ya PC, ntango ebandi okwandi yango okomonaki ekokende ebanda kobimiso mai ebebisaka nzoto. Soki bamédecin baza na chaîne na ngai bapesa nga ata cause nini oyo ekozala malade ya PC, naolinga nayeba cause nini ekozala malade ya PC, me oyo nga nayebi ki malade ya PC babwakela yango ka bato. Siko so totali neti source ya provenance ya malade na ye, malade wana euti wapi? Neti mutu lokola Mao azala na ye aproblématique, soki aleki ata na TV elle gère ses propos, azala na mwa bareteni alukaka na ye buzz te, alukaka na ye buzz te, apesaka vie na ye selon ndenge amoneli kopesa vie na ye, alukaka na ye buzz te, alukaka na ye te ke mutu moko boye asepela na ye, alukaka na ye yango te. Soki aleki po asala émission na ye, asalaki émission na ye na kimia nyonso. Mais biso wana totombe kaka Mao na malade ya PC, na malade ya PC. Donc mokili oyo soki kaka okomi ata kaka koévolue moke, ezala famille na yo, ezala bato ya nzela, malade omoni bamalade lokanga malade ya bapesi wana bamédecin bopesa ngai cause soki
et quoi y a peu neti Mao par exemple. Si on dit que par exemple que donc ils ont malade à place à salité, moi fan à place à salité. Oh ils ont collate à salité hygiène azala salité azala propre. Couleur na no Mao ten na ye po na ye et on la ça que moto yo aza donc aza mafuta bien apakola mafuta oyo esalaka ten kitoko bien bomoni donc soki eza ke non akobela yango mpe médicalement parlant soki eza na moyen hygiénique en tout cas non bokolobelanga le contraire te à moins que bozalaka mitema bolobelanga le contraire ke yebi esika afandaka me na ndimi te mais soki toke na contexte ke ya kobwakela maladi eza na bahypothèse ebele ke ezala ya kobwakela tu eza ya kobwakela euti wapi kaka mwa succès akomi nanga moke soki ata na bata théâtre te na famille na ye moko ntango alimwaki ntango azalaki te ntango azalaki na scène te ntango azongaki na scène te soki sila apensaki na ye tapesi rôle wana te balingi babwakeleka maladi donc mokili eza très compliqué jamais mutu ko akoki donc soki ozalaka na monde ya média il faut kozalaka makila makasi à part nanu kosambela naloba yango il faut kozala mpe na bamakila mpe makasi makila moko boyeke komekana moto omonake moto ata asali no yo eloko te yo osali na yo personnellement osali no bato mosusu eloko te me bato mosusu baoluka eloko ya makambo nalandaki tokota na mwa makambo ya miziki mokie parce que naolobela Mao yango nalingi nabeta mpe sujet wana ya Ken Piana balingi bakanga ye chaîne ya YouTube na ye pourquoi à cause de jalousie entre biso na biso ba youtubeur tozwananaka biloko na ba chaîne okomoni lo omona chaîne ya mutu moko boye omoni ata mwa profil okozwa yango to mwa parti moko yelo moko bosepele nango nakozwa yango natia yango briti te mais nazwi kaka mwa exemple moko moke ngai moko nelashu naolobela bino ngai apesanga strak na video kutu eza kutu ya ye te ya mutu wana te video ya Mike Kalambai mais lokola ndenge ezalaka ke Mike Kalambai soki apiblie na mur na ye mutu akozwa liboso akoti na chaîne soki Mike Kalambai atie na chaîne ya YouTube te mutu akotisa liboso na chaîne ya YouTube na ye YouTube akonsidere yango keza ya ye siko mutu wana soki aya motema mabe ndeti mutu wana oyo apesanga strak azalaki mpe aya motema mabe do ye susi ezalaki nga bakanga nga chaîne na nga alance recherche lokola mwa video wana ya Mike Kalambai ya ye te ya Mike Kalambai e match aniatinga strak ameki lisusu esimbi te asignale chaîne na community strak YouTube akomeli ngai alobi tala tel mutu aniati yo ba community strak mais tomeki korevoir ba video na yo tomoni eloko te esengi nga naluka mutu wana tokende na ye na justice soki na sécurité te YouTube ye mutu akomelanga bo ntango mpe Ken Piana neti nga boye naza na problème na mutu te nga nasalaka bashow na nga moko nabwakela mutu jeton te na ye naswa na rondire na benkoni nasali show na nga neti émission na nga boye nalobi makambo na ngai oyo econcerne ngai soki nazwaki mpe information epa mutu nalobi mpe makambo yango nazwaki epa mutu nabeti lisolo natangaka mpe kombo ya mutu te bato oyo ngai natangaka na Nela NG Fils eza na bato mpena tokopera bien même na coulisse même en tout cas on parle bien batindelanga strak na mutu wana on n'avait pas de problème atali kaka ke ozomataka nko asali oka nko
Tant que na yo ka ken piana mutu penda o ayebi ken piana nda saki ba wana azwa 3 strak 3 na mutu moko oyo ye ayebi po balingi bakanga ye chaîne. Donc soki Mao aobela lelo aza na PC soki bolingi napesa vie na nga oyo eza vie na nga kiza ya obwakela na odute nango ata mokie te nakodute oli kodute le verbe douter ata mokie te parce que motema mutu sanduku na biso le cœur de l'homme na bona ngo otanga bakomba ba congolais mais le cœur de l'homme le cœur de l'homme est tortué, le cœur de l'homme est mauvais. Mutu mususu abanda kosepela peut-être rôle yo joua wana ye pa joua ngo tango yo ozalaki te ye bazala kobenga ye bisika peut-être o bazala obengo wana ye bazala obenge wana azala otambola bisika nyonso mpo mwa rôle wana ye ozojoue ye pa joua ngo sikoyo amoni tozongi bato akomi kopréféré yo ke ye soki aya motema mabe aza na bonzambe te aosani aobwakilo maladi mpo okota ndako naloba yango toujours eza na bato nyonso te batanga nkombo ya jésus nde basambelaka la plupart ya bato mosusu batanga nkombo ya jésus basambelaka na bango te bayebi na bango nzambe te me batanga nkombo ya jésus mais na misala na bango baosala donc jésus kutu aza kutu te na kati wana yesu ko bobosa na yesu aza te me na bakoloba nzambe. Donc soki boyebisi nga maladi ya Mao wana eza ya obwakela na kodute te esiko euti wapi mpo moto asala na okisi abwakela yo maladi il faut azala na motema wana ya kosala o mabe parce que omoni moto akobwakela maladi na boule teke ya oboma yo abwakela maladi na boule moko kake nabwakele kaka akota ndako mais nzoto na ye réagir mabe nzoto ne réagir différemment ebendi mpe makambo mosusu omoni eza na bato mosusu bakufa na mbasu te akozala abwakeli mbasu akufi te me moto mosusu soki azwi kaka mbasu akufi moto mosusu abeli kaka malaria akufi moto mosusu abeli malaria typhoïde akufi te. Donc nzoto na nzoto ereagisaka na ndenge nango moto mosusu akozala na ye na intention teke ya oboma babi ye nalingi napesi kaka pasi akota ndako akufa te me obeti kaka bepan moninga abeli ti akufi komona bacomédien ndenge bazoyaka kosetale kosaccuse soki likambo ezali entre bango bazalaka bato ya liboso nde bazala na première accusation bango kaka tokotage na bango ke bino nde le temps tolukaluka bato de part et d'autre bango na bato ya liboso. Donc Mao soki information wana eza vrai ke abwakeli ye mbasu seki mbasu wana ezaka motema mabe Mao aomene vi na ye aobunda so bapesi ye rôle asala yango na motema na ye mobimba po ebotele bacontrat mosusu nayebi vraiment vie ya Mao te mais c'est une femme battante oyo abundanaka motema mabe ya bato envers ye. Pourquoi bato bazaka wana
mpona kodestabiliser, mpona konuire, mpona kopesa baninga na bango pasi. Voilà la nouvelle. Voilà, naokaki yango pasi makasi. Siko bato bandai kosengela nde ya Gabi atiela ye na se po ye aza na maladi, abomela ye moto. Abomela ye moto po aobela. Akozela pa bika. Mutu kutu soka akufi bato baoya osele ba vide bo muta maladi. Na monde lelo les gens bato bazo cœur na bango ka na bango moko. Bazo cœur na bango na baninga te. Bazo cœur na baninga te. Rien. Donc pour na bango kaka, bango nanu les autres non. Bango kaka les autres non. Ya Gabi yango. Banda opekisa lelo. Pour mona ke ya Gabi. Donc a comment ça makambuko nanko. Ya ça a comment ça ni makambuka nko kaka. Elle sait qu'elle fait. Ya Gabi za te ke Mambo sala ebi loko sate ayebi loko azo sala. Ayebi loko sala. Ayebi très bien loko sala. Mais akusala. L'intention ni ya créer buzz. Ya tout en sabatu mitu. Ya pe sabatu passe. Ale tango lo bakiza kindoki. Oh fingi po ani mais tango ye muto sala makambo. Aosa makambo mabe. O izaki na bondo, izape na bondoki. Mola to lo bango te po to kolbaki to fini mais tango yazo ya azo tuka baninga. Bato bazo mona ngote. Bato ba mona ngote. Yango molinga makambo ya Gabi ona kipe na ngote pe kombu soba. Oye kaka do fan d'émission nyoso yo kotuka ka baninga apusé ba lobby donc ça c'est la sorcellerie. Ya kindoki. Yo tuka ka baninga to baninga boya ba répondre pelisi moto. C'est la on est ndoki alingane place kimi ezate. Ce sont les sorciers qui n'aiment pas la paix. Bandoki nde balinga kimia te. Sinon muto asambela raza bonzambe katne a linga kimia a boma moto. So omoni muto ya kaka émission ya osala ibendika polémique siba ozando meilleur c'est ondoki kindoki. Oza bonzambe katne te vérité polele pe lekate. Et surtout chez makambo etaliote. Yo zaka na ba visé ya kuluba makamba bato ko etale ba vie ya baninga po mema ba polémique. Ko critiquer. Non, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ce qu'ils aient seul en tout cas prompt rétablissement Mao Giville bato bana numéro na eba benga eba tuna ce qu'ils ont ndenge nini ce qui pesa solo bato bo assister ye na bambongo na yebi ke Kinshasa eza compliqué na yebi da ki lokwa azada na assistance déjà ya ba mama ebele na yebi ke solution emona na nango nzamba pesa kimia pesa makasi na linga mao makasi asa na douceur mokat na ye ana ba manene moko a éviter là bas problème mais malheureusement malgré évitant il landé penza il landé. Bisous à vous. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.